Monduga ba yebiango na ba Mejaker Bernadette Masengo Mamboyo. C'est-à-dire donc omoni ani le puissant terre développement en diamant abi Mamboyo surnaturel. Donc moi Mamboyo yo ba o eza mambo black ti. Même ken piana Mamboyo. C'est-à-dire moi Mamboyo ba Neli Monduga ba yebiango na ba Mejaker Bernadette Masengo Mamboyo. C'est-à-dire donc omoni ani le puissant terre développement en diamant abi Mamboyo surnaturel. Donc moi Mamboyo yo ba o eza mambo black ti. Même ken piana Mamboyo. Bonjour, on a bien surtout Boza Rolanda Bisso partout dans le monde sur le www.fimbo site le plus suivi de la planète. Balobi soki baboy yango babi que site auto sombara ba vite ndenge batumsu ba sombara mais veut dire que biso to travail ka batu batala rande. Veut dire que bobi force tranquille aucun pianaza na yango na rata site oyo. Là je salue très rapidement honorable Zakari Bababa ce mbanga toujours il y a danger. Balobi faut ko bara toujours histoire ya ba journaliste. Abi razate lokwa ba journaliste o bazala kokumba ba pusu na 8 décembre ba journaliste à Makwanza veut dire que na te lokwa bango. Là je salue rapidement Adel Diogo Bagou Danzé. Merci à celui qu'on appelle Nanou Basende, Nanou Basende balobi na Paris. Papi Mokiki le grand sapeur. Dieu merci Lomboto prêtre na bango tout balobi Francine Bourle, Francine Bourle. Kanga masolo nkandenge to solo la ki joli fait tsamba balobi devoir eza toujours na Western journaliste à côté rana journaliste à côté raté nana minga rolobate kande bozomona na plateau to fandi 3 personnes et bella batu bazo bate ko comprendre ce que ce match ngoza ndenge nini mais je suis là avec Rio l'aveugle moko ba grand artiste et pas Abiri na fimbu boy bien très bien artiste à mokié à la raté je dis que mututu asa grand artiste na katsa mboko yo na République démocratique du Congo. Vous comprenez que toi dans salon de coiffure moi ramener ma pipo awa na commune ya Bandalunga donc veut dire que ce client so kota na beaucoup de tika na pe client kota na solo na bato ba solo na bango. Là je reçois pour vous Rio, il est là avec moi et puis son manager, mon ami, mon concert Picha qui est là avec moi. Tu éviter de comprendre le thème sans abisso yo. Aza journaliste moko ya bien ya propre ya swego l'équipe journaliste à Makwanza mais atiki boulot na tu éviter tu habites ce que c'est juste nini. Mais Rio, bonjour. Ouais, bonjour. Fimbu na Fimbu. Fimbu na Fimbu, Ken Pia na Fimbu na Fimbu. Honorable Zakari Bababasu, Fimbu na Fimbu. Pour moi, mama Fimbu oyo. Ngana yana ngotina nzembo ya Direct TV. Dégâts. Sotali même na publicité Direct TV. Donc mon publicité liboso. Pour na beta na rata Direct TV, ngape na beta Fimbu. Dégâts. Fimbu avec shit. Aïe. Et salamati. Dégâts. Rio Star. Aïe. Merci bien Piche le manager. Ah oui. Le manager international. Bah salutations dans Nabatutu Bazolanda. Ouais, merci beaucoup mon confrère Abir Swagman donc babi voilà. Merci à mon natier, merci à Neli Mondukande Boza branché connecté, merci à Annie le puissant Babi Mandi Mando moi c'est qui Diamant la valeur Julia Paola Nebolanda biso to développer toza na bir to panza teke na ba William Chen ba otala biso yaza paraté quoi. Merci tozoko ba toujours na roloba na bino te masoloni to kosolola awa na rotika ka bino mongo bo découvrir yango pamba te le manager le superflu na bengé na kombo ya kishinga pemba balobi tunga likaya veut dire que si la rasoloté je suis là avec Rio yango yoyo moko ya ba artiste wa décevoir Kisinzora malgré Kisinzora sunga ya trop amema na ba braza ba voyage belé toyo ka ya Afrika wa au décevoir et au long bo monteleli kopayo na ba bia prince tete ngai ni na boye ba memanga ipa imoti bana poto boyebi ba kombata boyebi masolo o mutu mo memanga te soki wapite ngai moko Rio aveugle accomplissé na vie na ngada bombo la pesanga quelque chose na kena Gabon de ce que yende muta intoxika yo non ngai wana papa attention kuna ko toucher te to ko toucher te mais e pe na batu mususu o ba bebi saka ba via ba artiste loko lo mona musicien moko boya bande ko évoluer pa Weranson les phénomènes ya mamakanda Weranson na longwa soi-disant orchestre moko songolo pakala oh yo zo boy orchestre ça là yo mais orchestre ni est-ce que comment orchestre ni maison mère toni wana mais yo soko boya Kisinzora menga bi na sepela longo te ou bien 4x4 BCVG non je ne sais même pas ou bien quartier latin orchestre ni matiso podium na mboko non yo anini ngai ne na boye na longwa na groupe moko songolo pakala soit disant batata moi c'est na maleki na longwa ce qu'on a sa carrière dans solo avec mon manager
nalobi bazalaka motema malamu yango ndenge nini moto apesi yo champ chaque semaine apesa ko $150 na ye ndenge ezalaka lelo kisi nzoka komi mabe botika omoni makambo na oloba oyo ken pia nayebi makambo oyo molino na obetama masolo mosuku okuti bato mosusu bayebi te ngana nayi kokende Brazzaville série biso avec le toka tofele na Brazzaville naokende Brazzaville kwenda vutuka na mbongo na nga moko sadi bolinga toloba makambo bato ayebi te na mokili kasi lobango kasi mpo bato bayeba vérité yango nde eza nini. Malgré la vérité blesse, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je vous dis que non, mes frères, mes sœurs, Rio Ndouani avec l'artiste Nabino. Ngana ebisi bino ke mutu mote wa me manga la soit disant groupe Songolo. Mutu manga kuna ko Gabon nini ate. Ko Brazzaville asate. Kutu batona ne banai ko sutuka ne bazoka mo oza ko na zaboy. Oh, ya solo bango tala tike ma mususu mama maloba te pona na kanda po ba komisa nga shida. Cop. Babanda ko utiliser et c'est pour ça que nous avons utilisé na ndenge ni bimisa kasi loba te loba utiliser handicap na ngai ba olela handicap na ngai c'est ça opine to boki yo oyemba ta vocal moko te bima oyebani tout ça pas ki sinzora mais ki sinzora sunga yo supporta yo alesa yo asombela ko bilamba tout ça nana yaki na nani comme on a mikolo tombola buaka poubelle na lokota nyonso la patronne na pesi yo mbote yaka nonga na so lokota poubelle c'est-à-dire omoni mambo ba neli munduka ba yebi yango na ba me Jacques Bernadette Masengo ba mambo yo c'est-à-dire donc omoni ani le puissant terre développé en diamant abi mambo yo surnaturel donc omoni mambo rio lo ba o eza mambo black te même ken piana mambo yo. Ok, ken pene bi makambo zoloba avant na sona manager no na linga ko mbela biso tamwa nzembo mo oyo boyembaki ya vocal yo na kisinzora non koloba te nzembo so kingandi ayima ite ngai ne rio na yema ngai rio aveugle nzembo na ngai mais muto apprendre musique na lobi muto apprendre ngai te parce que ngana uta na avant musique na uta na avant musique na longa na avant musique na yo sala orchestre na ngai rio muto apprendre ngai musique solo bi na Noeli Baz l'artiste kilo wapi Noeli Baz l'artiste kilo wapi mwana mwasi na muta accompagner ngai na nzembo oyo ya histoire vraie ça dit ba musuku ba lali na mona ba canapé ba c'est la poisson va lire na blog wana na bandal wana na chibango wana so ba yeba poisson on a yete te alo bande nini te o ngana lobi na mutu te na lobi na mutu te na on reverser kala la canapé no yoka na solo ba o mais canapé za place o la lati nga pe na rola na pongi ki ba place te faire rigola e mango ça dit na rola na ngai pe ça dit omoni do omoni ba musu ba fanda ngona ba canapé ba lal na ba pongi lo ba tu ba sentinelle na butu ba ne ko kengela lupango mo songolo pakala siko na moya yesko ponga nyama alali ni wana so ayo ka so guitar artiste mo boye ya munene na mboko aso e aveugle aso e manana Noeli Baz l'artiste yesko alali kuna c'est la poisson ba terre na blog kwa minene wana nana e bien monté. Mais Rio, na bientôt le beloko est très important. Oyebi quand même que non kisinzora on a pesa bambote pe ba respect et belé sikazala Rolanda biso azana CV moro mulai pe ya munene atambole pa ba musicien oyo ba yebani na mboko lokola ba papa chéri le binadam sultani motopamba leader amufube a travailler nae toyebi lisusu ke kisinzora a travailler ki lisusu na Kofi Olomide le Verambo songa mbeli li douso munduki otopesa ba respect belé ba grand artiste congolais a travailler lisusu na Fally Ipupa a travailler lisusu na président Sonia Tshombo pe à son âme na collège des nobles ce que parcours na yewana na ki ancienneté na yewana ezo bangi sote yo na manager na yo ngana comprendre binote est-ce que titre ndem de lobak titre ndem lobak mais moi minimum de respect zela tant on l'équipe ba wenzenyo na kisasa ma wenza minene nyos to leki est-ce que na ba wenza na bazali na batute po babimisa c'est que lobi ke BCBG za wenze te o ba wenza wanga na ba wenza na sens nini dans la ligue autant c'est que yo zo chola orchestre o chola quartier la terre non chola quartier la tente et bo yo chola parcours à kisinzora nde na ligue lo bande kombo ya mutu mususu te na ligue lo ba kombo mutu susu te wana papa chéri on a c'est mon vieux ça dit papa afana wana na benga mon père Kofi Olomide yena benga sangwa mbeli o ba beta likofite dans ça dit yo ba beta likofite et là pourquoi na lo ba wenza minene ba grand marché ba kin marché minene wana mutu wana leki ça dit ba tumso za inte bon ce que yo so bi que non ba leki na ba BCBG ba leki na ba nini ba quartier latin et pas faire un président Fally Ipupa on a ngana ça ne featuring bon ce que o chesko ba mosaka wapi
proteste ko ba vie na ba rocher ngandu wapi pour jusque là aujourd'hui na kata BCBG bato balobaka kitoko bato do ba porte parole oyo o balobaka kitoko o ba respectera ki porte parole na ndenge pene ba norme donc pour nga on dit batangela ngokutu mais est-ce que président na président nani président na ngana président Kisinzo président hein ngana président président no Kisinzo ngana président picha ne manager. Merci bien vous comprenez que je suis toujours là avec l'artiste président oyo lelo to robeta lisolo ngo to roba pourquoi pe ba raison ni sali que a démissionné côté kuna afongola mouvement na yemoko mais to ke pe ba sango ko koti pa au côté kuna na quartier mo ba benga nana mingi rolobate picha le manager bonjour bonjour Abiro Makambo na éviter picha Abir yoza ndeko nanga journaliste au côté suna marambo ndengeni ya manager Abir ouais cause manager et petit que na journaliste tout le monde appelle journaliste musuba comme attaché des presse ya ba groupement pe ba revue c'est pe makasi et ça ni le roi na ba revue na éviter na tanga ba comme sens-toi libre la film to faire la mutu nyonso te abina e bangote na bangote neto yo kanga kuna na mona ngati na ba journaliste ba comme attaché des presse ya ba groupe musuna e bangote mais to ebi manager fois à la moi compte bancaire mon revue moi pour supporter artiste na e faut ozomona tene na yemune te omona tene na yemune non bien yo santé nyango nanu santo na ngote couleur on biso lo mda uti mikila poto Rio na la ba question la tumbara Rio zolela nini misuni bisha Rio zolela nini misuni na komi na poste misuni piche misuni mapipo Rio zolela nini misuni tala degré de la komi tala degré picha komi singa tala lelo tala libundi siko kuno zala ndeni kino siko zala ndeni kuno siko zala ndeni koloba bakuna suwa piso zobete na l'histoire et pas président non ngane président to mamuno solo balanga de yo comme président ngane la sala déjà président banakala non bien et siko zala yikuna pas Kisinzo voilà la santé ni voilà miyoto papa na boyina comme éthiopien tikanga na pisha obo comme nini na boyina comme éthiopien Anana, ça fait vraiment énormément plaisir. Ananou Basende, Youssouf Poura, Dazet Kiri, Vero Kiri, Adel Diogo Bagou, Danzé. Mignolo Bezate mais je voudrais vous signaler, les artistes artistes et musiciens, mon voisin animateur, Azo Luka Yiba Kombo Yasser Nanga Adel Diogo Bagou Danzé. Ce qui déjà fait Nanga Rambo déjà soit, mon pas Bagou Danzé. Yo pe les sous-solingo soit, yo photo landela. Manager. Tu es manager à Mikolo, na ba compte bancaire, mais yo manager makolo zo beta makolo ba mona ko partout na ba moi na ba malewa manager. Yo ki manager en cabo Abir Makambo Abir totika loba le pishanti mo loba te le na mo na pe ba nsuba mo loba biso to mo voyager biso ba to ba catch le ba do beta l'histoire ba catch le ba journaliste msuba mo beta ba catch nga ba ndo voyager depuis les donc 2012 2011 ba journaliste monté to coniquer monté kinda Dubaï check ba te ga ngombe check ba te ga ngoto 500 dollars so mo ngombe donc ce pas $500 so ngombe habito beta maso musu na travailler na Rio avec le beau pesa 6 mois tout à la sco Rio yeyo ba to ba comme benga affiche serveur Rio santé yo balobi ke ba utiliser pas mutu moko boye po ochela Kisinzo rali bende Marambozo Luko, ozo banga te Kisinzo rotsope na prison. Mokili Abir. Est-ce que biso to lo ba isola muto to solo marambo biso to na guerre na mutu te to calculer mutu te to banga te kando lobi na tambola mama. To ke ne malembe a où tu habi? Ouais, Rio. A où tu habi? L'orchestre ni. Leader. Leader. Non le bien. Parce qu'on a qui manager, on a minimiser Kisinzo Ragabo. Et bon on évolue ndé. Abir, tout sur la maçon na biso. Toi na événement le 3 décembre. Il faut dans le bibo. Bande on la biso ba Hollande, biso faut taper ça quand même moi respect. Parcours et ça la moi bien. Comment fali pour pas artiste munene à reconnaître que non muta sala et c'est Rambo. Parcours nanga na uta na kata ava muzika. Yami Balé. Yami Balé na uta na sala carrière solo. Mais pourquoi il Nanou Basende papi mokiki Abir Luka Mara ngana kutena Rio na palette siko na lo basiko na zo Rio leader na yo Luka de Rio ba benga de leader to temi na molaka leader akaba pe mbon siko Rio ok otala ba aveugle Rio siko ok otala ba aveugle ok otala ba orphelin mbongoni siko Tunis total siko avant
après toyeba siko oyebi ke yo wa mutu mo bakokangisa parce que oui wa mutu mo fo bakokangisa yo po ozo utiliser rio po batu batindela gela bokendaka bosalaka bamakambu po boliaka lar na nsima na ye yoyebi te mokili ebimisaki yo mandia Voilà. siko mandia siko akomi ko okabela bato siko donc otata liste molai il y a plein des orphelins ici ata liste siko mandia siko bakomisa mandia bisenga leka tosala bo siko ya oki otala bato le 3 décembre bomona image. mais picha nalobi est-ce que déjà manager? Ouais, je travaille déjà, je te salue aussi Gisèle Luna, donc depuis Point Nord, on est toujours ensemble avec toi, pourquoi pas mon artiste Marc Artiboula. Et puis maintenant, ce que tu travailles dans leader Rio Ndwani. Mais et ça le sonité ko tambola ko zala na sima o tambola na sima ya artiste au hasard Miss Ezo Salate tout ça. Rio Ndwani, l'artiste. Rio Bongi Sabato. Ça dit bon là la moi je t'ai dit ah non Rio. Merci, mais yo manager na orchestre déjà fongo litone. Ouais. Après événement la biso, il y a le 3 décembre, bon mon asiko répétition et puis toi dans studio 4 vérités bima, place ba mbeli ba les sel l'unique code. Ba bisko ya William Chen faire batunios. Ce que ba mo ba ngaba comme ça ko ya William Chen. Bien privé ya William Chen. Ya William Chen. Ba biso ya William Chen na kabene biso te. Lelo ti lobby biso ka ya William Chen. Ce que to beta 20 moment poubelle. You guys go. Ya ngwana bobo ki si ya Gauthier mascotte. Gauthier mascotte moto moko bien. Gauthier mascotte moto moko. Soki na lobaki te mais olingo po boaka fe Gauthier. Wande ko yat. To ya tara to beta 4 vérités. Ce que biso ce que to beta nzemo mo poubelle. Ya mi balé. Ce que babi nzemo na poubelle to logo ta ba tout ba boak sabino. Biso to logo. Ba to ba la patrona. To logo ta. Ba to ba ani le puissance ko santé monemo ya mbimbasi. Ah non ba faire au Rio. Na invité. Merci. Babi remix sko. Babi to yemba sko nzembo Rio sko nga yemba Rio chante à propos de sa vie. Non yemba ngote. Ok. Mais nalinga ki Rio ameka un peu ko mbela biso le monde tout le monde a Cindy le cœur chante Kofi Olomide chante tout le monde a ce que Rio chante qui Sinzora Asa artiste de On bata Rio chante hérité de Rio chante ta falité c'est là nanou comment kata lalu kata papa kata butunyo ya lelo love okobomanga pamba Rio picha ye ngana ye okobomanga pamba Rio anile puissant yokobomanga pamba Rio ngana ye Jenny yayet biloko yo fali pupa olbatele mama fali pupa te Rio chante mon pao bon ma beza ok salam t'es d'ici là bientôt bientôt te yemba bientôt sale logo mo be wana Rio chante Kofi Olomide te bientôt to yemba ngaka bientôt te omoni fe où est-ce qu'on vient le bani na TV alors que non muto ko bimisa album ndako yembanga songano na bimisa album te moyena yemba viesco exact interpréter te la mo interpréter na ngaye interpréter mais la interpréter na mais lelote t'es interprété pour faire faire plaisir à Rocky et puis à mon ami James bah hôtel la biso ba sepela na lelo pena na boyi ba fait des positions ba vraiment ni les puissants ni les puissants donc taille en développement en diamant couleur naturelle c'est-à-dire il y a vraiment ba c'est la peine ba bornaï parce que mon texte mon loba awa na obi j'écrivais ton nom, j'ai écrit ton nom sur la terre, mais la mer l'a effacé. Hein? Ça dit, na komi komo na kata mabele, mais maya munene sa nini effacé. Yemba mona. Ani le puissant. T'es non yemba mote pour ba yo iba. Ya pe bako iba. Mais ba iba ka déjà. Oh. Oyo ka bangote. Nani wana? Mais bangote. Banani. Soit disant ba groupe. Oh. Bon orchestre. Orchestre ya pali. Il y a vieux dans Kofi Olomide quartier latin, vieux dans Jibem Pena, vieux dans Ranson. Bon qu'est-ce que ni soit Moko. Yo, oso regretter pour hériter du petit prince, fallait que hériter joyeux. Vu que bazio te yangwana koma koloba mabe contre héritier. Eh, yo nem tongo bimisanga ne mabe kuna attention. Wana boss lai, attention. Boss lai. Keba. On dit mieux pour la chelo caméra. Nandimare partout.
ça demoni boss lai na linga ngutu muta touché te pour nga moko pena surtout nzembo ayembi Bernadette bolingo nzoke ezalaka boye nzoke ezalaka boye mutambwe fwidio nazokonda nazokufa nazokonde pisha nazoya munene nazokomprendre te fiche misuni. Merci mais nalobi boya merci bien Rio mais ngala kanisa ki ke non na état ozaleli fala ko zala mutu bozata na église ozoteya bon ko boy no teya batute boy sko no teya batute te ozoteya na yo. Nous voulons travailler en Afrique, nous les handicapés, nous voulons travailler au monde entier. La mendicité, ce n'est pas notre comportement. Est-ce qu'on a été? Nalobi oyebi nzembo yembi osalinga pasi pe mawa makasi. Non mais nalingaki na mokili ya se na âge 6 ans ye na belaka malaria docteur ya chubanga batonga eleka doze yango na kufa miswe ngai maoye tala docteur oyondoki mamunu tala docteur oyondoki Nelly Bonduka tala docteur oyondoki mais Jacques d'amour tala docteur oyondoki Annie les puissants taya développé en diamant. Merci à Richard Amelé l'international, à Jimmy Bella ou Balobi Didier Chombo Petit Jésus Mignon Lobi. C'était mon ami personnel Alpha Francis qu'on a d'Urban en Afrique du Sud, Bambotono et Belé en Wana. Mais Rio Nalinga qui a un peu tout parlé sur le comme très important au Bato Belé. Bako découvrir en aussi kana fimbo mais na basiti mususu déjà ba découvrir na bango li solo yango. Rio, tu es né aveugle ou bien les circonstances mo bende comme parce que tout à l'heure là notre yoko erozo yemba ou le belo mo beke comme là qu'on a 6 ans tout ça ba comprendre le solo ngala mandene. Wa Rio ko famis à 6 ans. Ils ont propos docteur mo bosadi bon on ça ba examen na bango. Bazali prévu non ba examen ça peut être très difficile pour nous celle ça mingi. Bagine basa la diagnostic on na Suisse soit en Afrique du Sud on docteur on a qui ati docteur observateur awa ndé docteur ati ala gi awa ndé tonzo pesa ba kiss ba ndé siko ba antibiotique on a eko tumbanga ba veni ya misu na kat ça dit on moni sala ki no pona mona te on mona mo ba tala docteur ondoki ça dit na bota mal rola mutu ni comme docteur en wote non na linga solo ba communauté parce que asenga pardon alors malgré asenga pardon mais na loba un jour fona sala nzembo oyo pour bana na ngai na bandeko na ngana bat nyos mukili nyos tout ba découvrir et loro nini o ekomelenga parce que moni lelo bat pa mo loba o mona mona handicapé mona moni koka sota moni baba mo bebe moni aveugle mo ba loba mais o akoza ndokite non et ça ba circonstance o ekomelanga biso c'est pour cela moni même yo pe ngo zota mo ko tamola boye c'était côté na liso o so mona dégâts o mona pe o bien soit ko ina terrasse mo bolo ko lesa nini e bukani ou soit ça déjà beaucoup de choses où est-ce que la bat na vie et c'est pour cela moni na kumisara les bons dieux nzambo alinganga mingi na sepela toujours na conseil oyo anu les puissants tailles en développé en diamant couleur d'origine naturelle a conseillanga mingi en plus c'est Nelly Bonduka pas conseillanga trop na mes Jacques même que Luzolo Brigitte Sadi il est pas conseillanga trop donc ça c'est pour cela moni que et soit nga moi mingi et surtout on a un problème trop na mutema surtout ko tambola nanga et ça moi problème mingi donc on appelle ça mulunge mboto na geste à salagi yepé alinganga mi apesa nga ba conseil c'est ça. OK mais narota la ndengo za vivre tout ça et au commis musicien qu'est-ce qui t'a motivé à devenir musicien? Bon na musique eza robotama ya na nokolanga abeta ba manwaku agi accompagnateur comme ni malembe chant so botuni vient nga manwaku malembe chant oui malembe chant ka moko na auto sale mission non malembe chant non sale mission attention pour malembe basé belé te malembe chant o ya uta ko hôpital du cinquantenaire auto bima non bokene tuna vient nga ngai botuna vient nga ngai manwaku malembe chant on ndeko uta na mbinza delvo serra banobe nini oyo tala kombo de kimi ngai kombo babenga mingi vient nga tade kombo babengela tade mingi motikile osomona à l'époque c'était ça bano be mo tikile alors vient nga malembe chant no be wana oncle nga propre ça dit yango moni ngai motivant puis motivant sur la musique mabiala tokeneki mokila elongo na ba mes amis likonga nga e kweza bagase sami mikoi pisha soldat api muta motsanga susu pona no yemba suma kasi vient ngai emeneya
Oli babete yo lokanga ndiye. Oli babete yo lokanga ndiye. Na bala bala bala. Donc ça dit après na ozo siko vient na ready. Donc bango de ba motivant pour na koyema lelo na koma pena artiste munene pour na ko landa bango pena mingi. Donc au moni c'est ça. Merci bien pour Nengo. Vous avez déjà na bana ou comment? Ngai Rio. Pourquoi yo lingo tuna vie privée nanga? Bon vie privée na bango tuna raté. Pineto bobaki. Mais moto zolobela la à la bana. Tu peux moi na pas autant pour bota dernier. Ngala lobeli mutu te. Otuni de vie privée à Rio. Ya on a bi est-ce que vie privée na bango pe ko tuna ngote? Ngana lobby est-ce que Rio au Rio est-ce que au bota ou à la bana tonen? Rio. Rio. Bon Rio à Rio. Ngai mais tu n'as pas vie privée na bango te. Mais na lobby ouais Rio to ke malembe na la pose to ke malembe parce que eloko oyo to sala ngana yo ba ko diviser en deux parties. Vous n'êtes pas comprendre. Et monsieur, vous avez la division en deux parties. Na lingue to yeba premièrement. Rio, vous en a moi si toté. Na moi cité. Hein? Na moi cité. Mais tu n'as pas vu Rio. Tu n'as pas bango Rio. Est-ce que bazarami bali to bazarape basi? Oh, ngana lobby Rio. Nengo fanzao. Nazo parler sur Rio la personne. Nelly bonduka zolinga makambo yo te. Christo kango c'est que na moni okomina basi ya poto na moni okomina basi ya poto loin de là na moi c'était moi de la misuni nini quel misuni anana zolela nini misuni pisha zolela nini misuni mapipori zolela nini misuni non bien Pisha baby sûr. Non, pisha baby singate pisha bongi satane. Voilà mon panzi kuno banda kolelelo mususu. Ah oya okomi kolela mupanzi nini mupanzi nini? Oui, mupanzi na kuna to mona kuna na ngambu kuna et pas affaire Patrice. Pour Saloma Pipo, les enfants ça faire Patrice na Kimbondo wana na bandal. So mupanzi ni yozoluba. Rio maramozolo ba ekomi ko bangi sabato. Merci bien Pisha. Ouais, dire. Ba nouvelle les anini. Na mouvement na bino oyo ndenge bobandaki et tout ça. Ouais, premièrement bato ata biso na monde vraiment na habité abira ngami manga na ba polémique na bang na yaye alinga mi mabiso na ba polémique na mais loin de là toi un événement la biso to préparer le 3 décembre la journée mondiale pour les handicapés yangwana Rio Ndwani il est pas un fur handicapé il est pas penser na bande connaît et puis à orphelin à penser na bande connaît ba orphelin yangwa lubi picha kim to ki ondota la ba orphelin on a peine de partager pour te partager micro même esprit donc même moral toujours na Rio donc babi esprit moi comme même moral toujours donc on a une gauche na Rio une droite donc tout sangani donc babi ils ont fait la faute puis chankim les soldats managers à Rio tous en vraiment le 3 décembre c'est journée internationale pour les handicapés tout Boulaki tout ça la moi initiativement parce que fait à mon monde entier mais en Kinshasa et ça la maté vraiment donc yango biso to lingaki to l'ex journée on a pas mbaté on a tout lancé qui appel na ba mécène na bato amité mon malam bato ba kabela bato sans intérêt le col avait na biso Willy Mchen to sur l'année tout à l'heure déjà singa na viré donc on peut ça adresse petit moyanti que la bino donc merci beaucoup na Willy Mchen ya Willy Mchen côté kabisoté bato baloba na bango bisoka ya Willy Mchen bamandi mandombo ba Bernadette Masengu non Bernadette BM Annie le puissant merci vraiment donc Tasco Rio atini nga siko donc Rio le manager yoké non yebela no boisson na point noir bana devoir mais ebongo yoka braza yango ndo chila mbanga point noir kasi mabati ninga ebongo point noir nde yo chila mbanga voilà sko Pisha Kimu osutuka ndebo Pisha Kimu akenda ba Dubai na ndenge na isko manager Pisha nagenda Dubai o liboso na bango yo éviter de kenda Dubai liboso Glorio Line nan so Glorio Line tout la masona bisoko ke yo biko kenda liboso na bango liboso Glorio Line yako ke Dubai liboso toi la polémique na mutute ouais polémique na mutute biso Pisha kenda Dubai
sikoyo natindi pisha en que manager na ngai na ndenge boulot akende sikoyo na Brazzaville alongwa Brazzaville akoti Pointe Noire akeyebela mamutu après nga na ya mais c'est très important pisha webi opesanga mawa abi na boulot pe na boy talasco sans album sans maxi single point noir non on a évité vraiment donc ok. Merci bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là, je dis un très grand merci à Adel Diogo Bagou Donzé. Merci à Willy Mouché, Code Mondial. Merci à Papi Mokiki. Merci à Francine Bourol. Merci à Jolivette Tsamba Balobi. Côté là, Bango Kuna, na tapis rouge, Sopé Château Rouge. Quand on Bobenga, Kuna, mais biso déjà boye barake. Ma tata Pogno, à Salé Biso. Na pesi mote pa ya Ani le puissant taille en développé en diamant couleur naturelle. Ça dit Ani le puissant. Numéro numéro nanga ezali 0 plus 243 ya Willy Moucheni 82 26 95 736 plus 243 code mondial ya Willy Moucheni code valable 82 26 95 736. Merci bien. Nabino surtout pour Rolanda Biso partout dans le monde sur le top de film on a film. Tozoko ba toujours ko fia kula bango balobi ba tout balongwe ba sali ba site na bango. Pena ba o balongwe ba ke ko travailler na ba site ya ba PD. Veut dire que baba sans esprit, sans idéologie. Film bozoke ta bango toujours dans la mingi rolobate. Merci Nabino tout Sarah Ramazani. Moi ça Pembe. Moi c'est Pembe. Mais aya la parler. Mingi rolobate merci. Eh. Ok là.